Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Charles Aruna, Christian Obrou-Didier. Merci beaucoup. Naibike Bozat, vraiment ébélé na ba télévision na bino na ba ndako ba famille. En tout cas, téléphone eza vraiment saturé na ba appel na bino, na ba remerciement, na ba encouragement. En tout cas, Bozat ko remercier biso poto sala musala ya bien. Vous avez encouragé biso na musala malamu tozo sala pour que le bito sango soit bien koleka. En tout cas vraiment ngai moko fidèle di groupe Mobimba fidèle di Mauve toza vraiment reconnaissant ya kopesa bandeko nyonso tout obobe ngara biso. O boza kopesa biso vraiment ba félicitations na film oyo touti kotala motema mabe. Merci beaucoup vraiment. En tout cas, Nzambe a pambola bino parce que fidèle du Mauve d'abord ils ont un groupe chrétien. Tous autres ya bino, tous autres ya bandimi, tous autres ya pe ba pasteur. Bande ko nangai juste pour na ko informer biso que to kati filme na biso motema mabete mais juste to tiango à suivre. To suki si yango na 5e épisode pour la télévision. Mais yo moto lingi ozo ba épisode etikali okotika simplement na YouTube na yo obeti fidèle du Mauve TV. Fidèle du Mauve TV. Na fidèle du Mauve TV ne okoza sikoyo intégralité ya film wana. To comme na système wana. Donc to lobaki toko pesa bino ndambu boko te pe na YouTube na biso bo consommer pe nini ndambu. C'est que première partie il y a film na biso motema mabe to pesa bino ka 5 épisodes. Nazo pesa bino nanu bolanda elema oyo. Bolanda film na bino. Bolanda yango na maboko na misapi ya ingénieur Manix Matumbu imbattable. Basani na pona nya sukola kile ngwana ilambala. Yena so ko longola na biki na sukola na mai ana kibuka nini ko ni to sala pondu na tsana mo. Sukola na ya na so yo longola robi na ngai. Kende ko longola robi na nga osokoli basani na ebinga ndi na so benga kutumamba musala te kaka yo ndi na tira ndenge oza awa ngala ko sa musala te. Ya na lobi basani na so sokola tingi to sokola ya pona ko kisanga so na misa batu. Longola basani longola na robi na nga. Basani ukane tobulambe bapondu na bino lobe munenga achaki ona na longola tu sa yana ngai sa yana nga propre na longola elamba nga yana longola te ya na solo bandona malembe longola elamba nga kozila na ndabo yo kabiso te ya kende ko longola elamba nga bolandi bapondu na bino lobi bolie o wilse ko lio mina Aya mobotala ndeka musanga. Kende ko longola elamba nga nazana puso longola elamba nga nazo ya yo fo lata bilamba ngai na ndeni na yiba kutu mtakotela kayo na yiba kutu mtakotela kayo bosela mama afoki malo le lamba ngai na za posolo le lamba ngai kuna na yebisi nayaki pa na yo parce que la mingi tozalaki l'église kuna le dimanche nazwaki vraiment temps soirée te po yambaki ebela bato na kati ya bino yango moni nayaki
na mingi oyo yokaki mpona ngai par rapport ya bafaçon ya maloba ndenge oyokaki babato matoi ke non berger azokende osala bapriya eke donc na bandako ya bato azotambola ti pa bagouverneur pa gouverneur ya ville ya Kinshasa pa notre papa Chantier Ngobila na baplace ebele bakonzi nazokende osala bapriya kuna antuka papa nyonso oyokaki mwana justifie vraiment ebele eza te eloko nayeka bana oyo naye kosenga vraiment bolimbisi nyonso oyokaki vraiment ya mabe antuka olimbisa oyo oza papa oyo olakisinga mosala oyo. Donc, il y a un moment où il faut s'excuser, au limbe sanga vraiment étant que papa, il faut ça moi. Ok. Berger, je crois que n'a aucun jamais vous avez un mauvais cœur contre vous êtes mon fils. Là, il est mon engendré au ministère. Alors, ce qui est mal est très mal, Berger. Il y a pour apprendre là. Que yo berger ozokende par-ci par-là plus loin même que na kati ya gouvernement kozombongo noye koyebisanga te papa na yo yango moni j'étais très fâché. Alors nasi nayebisaki yo le jour wana que ça soit, je dis bien ta dernière fois, sinon so nayoki lisusu que berger kendaki boy, berger salaki boy, au berger zongisaki boy. Je te jure, berger, étant que ton père spirituel que je suis, fidèle. En tout cas, berger, je te dis, tu auras des problèmes avec moi. Attends que tu sers, nanga, reviens ma pièce, fidèle. Ayebi sakina ke pasteur Keba n'a pas comportement à berger. À tel trésor qui toi, il t'aime moi dans un papa social. Aïe dit ça que papa, ce que moni makambo et comme ça la maboye, ça l'a très prudent. Ça l'a très prudent. Alors, na limité que lobby. Merci beaucoup nayebi que bouti kotala bolobi. Eh, fidèle limo vinde makambo balobi. Eh, bobo na simanangati. Fidèle limo vinde makambo balobi. Fidèle limo vinde makambo. Merci beaucoup ingénieur Manix pour na musala qui toko babi. Ingénieur Manix babi MV Pro dende makambo. MV Pro dende makambo. Merci. Notre bouti kotala le mawana. Oyo ingénieur Manix matumbu imbattable apesi bino. Na bi ke bo sepeli na bandako na bino. Bosepobi vraiment en tout cas ben e bandeko na ngai musala eza awa na kata fidèle du move boulot eza awa en tout cas merci beaucoup tolandaki film na biso motema mabe tolingaki tolakisa biso nini ndeko zola nanga na ndako changer chaîne s'il vous plaît expliquer yo tolakisa ba pasteur oyo azana église. Mais azana bana na ndak na église akambaka. Azana église na ye. Zamba pesa ye musala bien sûr papa. Ozana musala na yo. Mais ozana bana. Bana wana ozana bango. Bango penzambe na kati na bango atie na kati na bango eloko ya nzambe. Parfois nzamba lekisi bango kana nzela na yo pasteur. Mais ezana ba pasteur mususu otango a remarquer que mwana wana azana eloko ya nzambe azana bonzambe na kati na ye le moni pasteur akomi siko ko combattre mwana wana ko étouffer toile ya mwana wana fidèle du move toza groupe chrétien na banda ko ebisa bino na ebisa kibino toujours que toko pesa bino ba film ya bien boko yoka nga mukolo moko te fidèle na kati film andi ko ba n'importe quoi non si boyoki nga fidèle na lobby c'est que nazoloba makambo oyo eza na nzela. Merci beaucoup ingénieur. Na lingi juste ingénieur Manix azongi sabiso na place que pasteur Fidedi akendaka ko gangela berger na mwasi na ye pour la première fois bolandana no elema wana. Merci beaucoup. Naza awa pona olibele belete. Berger notre cas question mo. Tango ngana bandaka église nga fidèle na bandaka église yo zalaka berger yo lingo sala rebellion na kati église nanga neki na gauche berger kende koto mutabikaki neki na droite berger kende koto
berger et soki wana te yo berger oketi na hôtel de ville par gouverneur apesi enveloppe bakaki oyekoyebisanga maintenant tu vas blaguer avec moi comment pesanga enveloppe bakaki oyo gouverneur apesaki yo c'est ça que j'ai besoin de ça ici oyo nayeli awa enveloppe ya kaki oyo gouverneur apesi yo bauti komona gouverneur pasteur eloko ya liboso oyo naye oyokaki no oliki no nga nakomi kotambola na bandimi kozwa badime nakomi okende na église donc evedi naosala makambo andero na yo. Ah oui? Première chose olimbisanga nanu nakoki kosala rébellion te contre yo dede nazokendaka mpa bandimi molika moye kozwaka baboko na bango comme na bapriere na osala. Première chose epa gouverneur nakoma kuna te natika omona elongi ya gouverneur te. Bref, madame Namaza Awa, au retour de ce client, vous allez trouver comment gouverneur. Parce que on peut se dire que à solo, à chaque qui enveloppe, il n'est pas gouverneur petit. On peut se dire pasteur. Et au Papa, non. Pardon, pasteur, s'il vous plaît. Au moins, il y a vraiment un kinya. C'est mieux parler tant au yogi, aux armées, on va dire expliquer. Quand on ne peut pas banir, et ça le quoi sert à un problème au Benji, à berger, un problème au il y a pour ça la bonne amant, la qui est la sangle pour la vie. Ce qu'on a dit, on a fait une fan de toi, ligne pour Annie, même ta église des après de chaque après de deux sabadines. Na koye bise que ma anti le rocha proposé après de grâce pas na yo. Na koye ko zo mbongo tina andero. Berger, c'est moi votre père spirituel. Na lingi misusu te babétise wana yake no okendaki pa bandimi okendaki moto abiki kaka yo berger ozongaki biloko wana que ça soit, je dis bien ta dernière fois, sinon okoyeba comment je chauffe. Ah oui, merci beaucoup. Nayebi ke bo sepeli bandeko na ngai nayebi ke bo tuna wana nani ezanga wabino fidèle di moto nzambe na ye te po na makelele na télévision mais na ye juste ko porter plus moko boye na cinéma congolais le moso tuna nga est-ce que bani bandeko na ngai o eza motuya eza ko tuna te soki na parce que ndengo tanga bongo yebinga déjà o eza motu ezali fidèle di ba film na ye azo porter ni na population asa ko éduquer nini toti kolanda ndenge pasteur fidèle obotu kotala wana ba memela ki esango ke berger akendaki kozwa mbongo pas gouverneur pasteur il fallait lata motema ya papa pasteur il fallait alata motema ya koyeba ko gérer bana pasteur alata ki motema mabe pasteur fidèle alataki motema ya likundu bandeko ezana ba pasteur rebelle oyo yo somona pasteur aso stambo na mituka mais ba travail bato ba travailler na ye ba serviteur na ye ata kecha pamba bazana ngoti pasteur okende ba poto zo zonga mais bato zo sana ye so tali ba vina bango sa médiocre et ça pendenge moto tu kotala pasteur fidèle motema likundu ayoka ke non ba pesa ki berger enveloppe pas gouverneur tala motema ya pasteur ndenge memaki pasteur na kokende même ko bossa na casquette na ya ki pasteur ndeko na nga ozolanda nga na télévision ndeko na nga oza sur place nazo kolinga kote ya yo pasteur s'il vous plaît bandeko bazo servir na yo wana nzambe bandeko baza sima vision na yo wana baza pe bato nzamba tia na kati na bango eloko soki o remarqué eke ndeko wana aza na eloko ya nzambe oli oyo tufe lokola fidèle na bandeko tufe lokola tufe berger ndeko na ngai zwa ndeko wana encadré malamu parfois na sima na yango parfois après vision na ye ekope kopesa yo un jour honneur ya malamu. Merci beaucoup. Na côté mosusu totalaki histoire ya Yaya Naleki. Histoire ya Yaya Naleki wana Yaya azalaki Naleki mama kufa. Mama kufa, papa kufa. Batika bange pa mama kulutu. Mais Yaya tellement azalaki motema mabe bandeko na ngai tala. Na osengolo moko ndeko na nga. Moto akosalo mabe.
mutu akoboma esaka mutu alibanda te. Mais yaya so linga bolamu ya leki na ye te. Yaya so linga leki na ye a s'en sortir te. Ah, bolanda. Vava. Yomo na zate. Vava. Yomo ma kuta sapo. Yanga no badala binga ko ndime ka ko no mo ne lo dina oti. Ah. Bon saka. Ma kuta za. Mama kendene langa. Bona tire la kem. Yena tira te ko sa abingika siku. Yebe na vanda tika ko tambola sia. Blo na ngatika kaisa. Bilo. Na tike blo na ngalia kuno ko sa. Bilo yo no liete. Na leli wapi? Sano na talent. Sano ki no na blo na ngate. Vava bilo on kala na. Na liang. Yena tira uteko liang ada na pesi. Vava. Loko na ngana tika ki vraiment. Komile la no masumu na oke. Ah? Yena tira le. Na tira la pointe. Na tira la pointe. Il en a. Biloko nanga. Na tira la sanani. Nexa nunga biloko nanga to simba katena na. Ndeko na yo aya lie biloko na yo yango zobeta ndeko na mwasi obeti ovimbisa elongo mobimba obeti kaka mpona biloko ya kolia mpona biloko ya kolia obeti na kuti mwana azolela awa mpona nini comportement ndenge wana mpona nini comportement na kati ya ndako soki ebandeni na ondenge akelia bilo nanga biloko yanga aliaki yango pwani alie bilo na pwani do yo fantinga mpo olobalanga ndenge alie bilo na betaki mpo abise bilo nanga apesa yango naturel kolia biloko nini kosala biloko nasalanga te te makulu nakosala ngo kaka asimba bilo nanga te biloko nanga na tirala na asimba ngo te nazwa mabe te biloko nanga na tirala asimba te na mwana yebi na beti ye ezala mbala suka nao ezala mbala suka mwana nga na kati ya nzoto obeta ye sikosoka kabeli ndeko no biloko mabe eza ndeko na ngai biloko na ngai ndeke kopesa ndeko afuati combien de fois nga na bakianzo ya biloko na ngai pesa yango naturel te makutu wa motema mabe penza yo za ndoki penza na tena naturel yango bongo naturel yango afanga nini afanga nini yango kutu nde mtu aluka bakam na kati ya ndako biloko na ngai simba katena ngaka ende simba biloko na ngai na toni ndoki biso kotika mote na ndako okosanti na kati ya ndako donga komi ndoki ya bino nde baba ndoki elongi na penza bino nde baba ndoki biloko nga na linga te bino sala ko kwani yo na ndako soka za comportement mo mutema na mabano za nango na timi na usapeka mutema makasi pe mutema be na usapeka mutema be asimba bilo na ngai asimba bilo na ngai te na lobi na sesa nga na wesila katiza kali biloko na asimba ezaka nini nango yaya te olekisi asa moninga na yo te comment débordé yaya eza nini yango na yo boni boyeko tokende boyo na basoka na mboko mbaka yo kamti oza muno c'est là Merci beaucoup. Merci à mon ingénieur Manix Matumbu imbattable. Et merci aussi à l'assistance de Tikata. Tikata, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous nos fans. Et merci à celui que j'appelle
Mfumu Chala Kongando ya 12 mètres. Et merci à Trésor Kintwa Itebe Mwana Nzambe Papa Social. Merci Nabino Sotou Bato Bolanda. Et merci à mon DG. Merci à mon docteur Soule Ebengo Zambé Yabokono, mon papa. Et merci à Dipro. Merci à Fabulous Sebabi Fabrice. Et merci beaucoup, secrétaire Yamokonzi. Merci beaucoup, vraiment. Touti Kolanda. Yaya. Ennemi na yo. Ezaka mutalibanda te. Moto anyoko la fi wana. Ezaka yaya na ye. Yaya ne babota mi maman moko papa moko. Bien-aimé. Bandeko nanga. Na benga bino ba bien-aimé nanga parce que naza musali na nzambe. Na mesala ba bien-aimé. Ba bien-aimé nanga. Bandeko nanga yi. Tote ya bino. Tango fando bi te. Fidèle du mauve na zwaka implice. Yaya, ozana leki no nandako. Ozana mwana mama na yo. Zamba pese chance. Zamba pambolier obundise po anini. Oluka kufa ne po anini. Tala yaya mutema mabe. Et kometi na niveau ya mobali, leki azu mobali, me yaya ake koluka aboma leki na ye. Botala ndenge mobala yaki. Me yaya récupérer mobali ya ser na ye. Bolanda yango pe bolanda lisusu ndenge leki aye Kinshasa me ya koti ndaka ngapa bomba kaka leki na ye bolanda yango. Papa ngana lisusu solo ndenge teke ngana lingi yo deja na tira la noso mona na ndumba ya bandumba papa na so ile ndumba merci beaucoup aye ici nazo pesa na yaka Malam, oko ya kaka mkoyo ko ya ande na ko benga na yo na ko laksote na linga kana tira wana te ona mwasi baja ko bala yango na fandisi yo awa ndeko no ayeko lakisanga mopalme mobalana azoya samedi il fallait to ya mabango samedi bakozala awa il fallait yo pe ozala makulutu de loko yo fandisi nga kaka po ebetela masola libala na te yesu so yo kamuta ye aye ko bala ngai ou bien mutu mwa ye awa ke te ko bala 10 match kana tira makamba buzoba nando fandisi ka po ça ke 10 na tire ba ya bale yanga ni na kati yo zala kimete pona ni nezo biso makambo ante kono libala oza kimete ko musilika obo pona ni ko oza se panel pamboli ande kono te donc nga o fandisi nga ka po le bana mamba libala na tire e loko yo fatinga mukolo mkobe nga kuna na balite ba mona nga na nzela te ka na tire nde na tire makulutu na lingi su zoba na tina matoi nanga etali ngati babala ye ba sente ba zongsa bo etali ngati etali ngati makulu nse kotala ko mwana mama no na tata na yo kotala wana nde yo no te makulu boko mo lekisa na confondre na libala na tiralité ngana manki nanga yo respecter eloka na lingi ko yo katina matoi na mambo na tirel na boyi ko yo kama kama na tirel na matoi nanga soit disant mambo mabala na ye muté mozana wana kati nwana Tout est mécène. Et c'est une zone à collection d'endako. La qui sera au yoro là. En tout cas, ma kulutu yo na sira bino ni bale. En ngasa la kamute ma be. Oyeba ke si matine za kama be. Bon on va faire un point. Te ma kutu na lingi na mamba na tira mato ina ngati. Na boy. Maître. Banana ngai. Na yambio nakati ya temple na ngai olobi nini maître mwana kisaki ondeleki na nga kufa e nazoyoka ke okende na bango na kisasa mobali nde akufi leki na nga kufi te siko nga nazalaki na posa nde leki na nga kufa nga atika na libala wana na mobali wana me nazoyoka nde mobali bando okeke kisasa basali accident mobali akufi maître toyokana ebongo te so mobali akufi leki na nga kufi sikoyo yanga bénéfice nini na kati wana il fallait nde leki na nga kufa maître il fallait leki na nga kufa mobali te mpo nga na posa mobali wana maître pardon salilanga eloko moko akufa te tikaka na accident pardon maître pardon ouais mwana na ngai desi ya match maître ngai nabumi mobali na yo te kake natindaki po ekende koboma ndeko na yo ya mwasi akufa maître na yoki atikela yo mobali ndenge yolingi
po olingaka ye. nalingaki te na motema na ngai. Sikoyo kake nabetaki okendeko na yo ya mwasi akufa lokola ezalaki makasi bazalaki bango mibale bazalaki kokende na supermarché yango wana esali retour basali accident. Merci maître. Akufa te mobali na akufa te. Akufa te leki na nga akufa na ye ake na ye maître. Mobali na za vivanga na mona ye po na lingaka na linga leki na nga wana te. Na lingaka ye te. Na linga nde mobali na ngai. Merci. Mobali na maître pardon. Yoka ngai ezalaki nya. Nazoyoka maître. Nazokende kozwa molimo ya ndeko na yo. Nazoboma ye. Boma maître boma ye. Kaka siko. Kaka siko papa. Fongola maboko na yo. Esika moko kangisa yango. Allez, zwa moto wana. Loba maloba. Loba maloba. Moto ndenge ezokende. Boma naturel place aza. Eboma ye. Eboma mponga natika na mobali wana nga na linga mobali nalingaka naturel te. Ngaka na fifa na mibala mboka ya bapeshere ya bakati bambila mibali mo ya ntina te yesu amibala chance mpona nini moto naturel nde nazobuwaka ekende tumba yo osika okufa lisusu nga natika na mibali na natika koreye. Voilà. Bakoko bayoki bosenga na yo bwaka yango. sepeli na litende boye nde naturel. Akufi? Vanda mama vanda. Osenga yo sabi ko ni mana yo na telefone. Vanda. Alobi boya mama. Kambu nyonso ezala bandiza. Kambu nyonso ezala bandiza. Nayebi ke okozala motema monene na message oyo nazopesa ye. Oyoki appel oyo nazwi. Ça veut dire babengi ngai naturel aza lisusu na mokili. Ouais, merci beaucoup. Naïbi ke Ozanandako, mais Otala peut déjà fidèle du mof. Merci beaucoup, mes chers amis. Bouti Kotala, histoire. Tozongi lisusu na pasteur Fidedi. Bandeko, ezana ba mama pasteur mususu. Oyo bazali ba exemplaire te. Exemple mama pasteur oyo. Na pasteur oyo Fidedi. Nabi ke bozolanda film nde bozala bandako. Mais exemple mama pasteur na oteyo. Mama pasteur. Balobi que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais maman pasteur, on se comporte à nini. Maman pasteur na teyo na film oyo. Ozala kandenge nini. Maman pasteur azanga maîtrise.
Maman pasteur azanga amour. Maman pasteur ayebi ko maîtriser ba problème té. Maman nangai oza mwasi ya mosali na Nzambe po sunga mosali na Nzambe amata. Mais oza mwasi ya mosali na Nzambe té po o détruire vision. Maman pasteur azalaki tellement motema mabe. Maman pasteur nde motabande ko intoxiqué. Pasteur fidèle dit à côté na buzoba. Bolanda ba réaction ya maman pasteur ndenge nde bande ko agir pour que permettre pasteur fidèle dit yepe lokola zaki na jalousie na motema mabe na berger basala ba action na bolanda ndeni maman pasteur a se comporter. Vous allez le qui tourne ma casse. C'est non yo pene non yo mo le ki tourne na carte église wa. Berger on fait ma maman né na carte église ko le kayo. Et nous nous sommes comme une église berger. Berger on fait la miracle. Na bota kati na boti berger. Ba tu ba se ba berger ba dim, ba offrande mais moi na carte ngaka. Tela tu so comme comme na carte ngaka. Tourner la banzala. Mais non c'est qui m'a comme berger on fait les âmes malamu qui oso comprendre na carte. Donc ba ndeni. Et c'est na bailler, c'est na bailler. Oui que toute église. Bien sûr. Toujours le bawana. Toute église, tout tu sambela. Mais tu commences à te promener, c'est comme si tu berger salimé. Ceux qui ça va me répondre mes animaux, mes amis. Mon ben non faut la mise, sous comprendre té. Pas faut la mise pour trahir biso. Hein? Et qui soit église, on va que mon ami na passe, on va que na ngomba azala kité. Bien sûr, on va servir dans la église, mon ben non va faut la mise au papa. Hein? Berger on va trahir biso na me télé. Bon fond de berger. On a d'abord dit mais contre la suite. On se comprend que par le comme une louche. C'est na lobby. Ce qu'on peut signaler les autres makambo ils ont les cas étalio on a lobby à moi la souki on a le reçu comme défense à tout le monde ça marche. Berger! Berger! Ma pasteur, pendant on loka te avec ma rapide. Lelo oyo komi ko mbakina ngomba ozo ba enveloppe okomi ko sala bikamwa oniye mosala nzambe na yo oya lokoti yo lelo zaki kuluna oyebaki ma nzambe te berger na ki informer vite pero ke plus loin berger ya koloba ke mwasi na yo aleki ngala bonzambe aleki na kosambela berger yo sakananga yo ngesima kabo ba yo yebi sengo kasi bazo kosa berger yo sakananga berger yebi ngate eza ma passer ba sakana na yete berger lelo oyo yo telema oyo loba berger yo te au moins on est là ça bon na ma pasteur ba fantir te na lobi keba usomba no ba ne ko loba et puis na kanda na ngo berger na ko ta berger au moni ezela mbala no ya suka una degré kana comme nango limbisa mo toza ba mikolo format toza mama pasteur nga za berger na église na bino moto ngoloso kolenga format bo ezali comme to sola en pleine boété na koya na ndaku nde toyeba ne to sola en pleine base format bo format oza mama pasteur donc moi que non ça va bien na oya ka format na ndaku limbisa berger ngana limbisa yo ngana limbiso oyo na ndako nani na ndako nanga soko na ndako nanga berger yebaki na ko bimiso na muchopa nzoto pe na ko salo mabe. Ah, Nzambe. Ya nini vraiment on a la salle ya mabe vraiment. Bona ndima ba humiliation. Quelque soit ba humiliation, quelque soit ba critique, quelque soit ba faux témoignage. Nzambe na osala rébellion qui l'église à pasteur. Na ko sala rébellion qui na okanga toujours na Nzambe toujours Nzambe. Ba na kotika ministère.
nde naza boye nakondala ide ya komanija do na sepeka lokola kiyene ekutana moto moko boye ide ya njini wana kameme oza mosala nzambe mokili mobimba eyebi yo makambo nyonso komika ya berger nayebi te papa ki mosala nzambe oyo eza endeni na butu nayebisaki yo makambo toujours kara nalobaloba toujours kara loko ozolinga ozula mo décision te nde bato ndelo na onction oyo ozalaka nango na puissance na force makama nzambe me naomona olalisaka toujours misi nayebi te naloba su na façon nini berger ako atio na kisi to nini ekomi ya ofoutima eza nini alesi yo nini depuis na bandeko oyo biso makambo ya berger osolisa toujours misu décision moko eza te ozokipe te oyo nga kutu mwasi oyo nazoloba ozokipe te mais nayebi te papa juste eza nini vraiment explike nga nano nayebi te eza nini makambo oyo atanga motokolekela ngai tiktok dernièrement awa berger auto ozala awa avant bamata ngomba berger afandaki awa na kiti oyo berger ye o paster makambo nyonso tu ozoyoka wana bato bazolobaki nga na kiokuta na bahonorable banani boye eza lokuta aye aconvaincre nga ki papa non biloko wana ezolinga ekabula biso mibale eza nango lokuta à se défendre à se défouler bon nabi bon lokola aza quand même mwana nakitisi motema na ngai mais berger le même jour wana bamati ngomba aye kosenga na ngomba wa afandaki awa asenga bamata ngomba à ma grande surprise la sœur elle est venue le soir ya ko rencontrer nga ba bêtise au berger à lobby na yebité est-ce que la sœur là elle vous a aussi parlé à propos de ça pour aye koyebisanga awa kino berger lobby ngai na kosaba miracle oya salité berger lobby aosa l'église na ye bon je sais pas ce qui n'a pas koluba nini tu n'as pas kosala nini ngana zazoba te ngana lokota berger ngana lokota berger na neya je peux faire tout dans notre berger na ko laki parce que je suis son père spirituel berger ko blaguer na ngate berger ko sangi sa ministère na bakimiate osona nangai maman na otala na yebi et na sobate les gens me parlent ba solo ba ce que berger fait je sais mais sois calme qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous construire ma berger? Ce que moi je vais à te dire, c'est que sois calme. Ngamo qu'on a aussi ça ma berger, c'est une solution. Eh papa, on solution ni yo kozwa. Solution ni yo kozwa na rappel nous na makambo so so le ka berger. O ya zala quel bonsoir. Makambo ni ndenge na kati église. Solution ni yo kozwa ki. Ti akina bandini, akina batu ni yo so église, to bandeli ko komande mamba église en zéro. Lelo berger o ya yé. Ta papa, moi na na solution na kozwa. Attaque moi si na yebi solution na kozwa. Pour te conclure makambo. Yango ozana solution ni moyo kozwa. Solution ni yo kozwa. Jamais. Non, on a d'accord na moté. Te wana te wana simba. Ya mwana. Te simba. Nga suki yo ko sala moté nga na ko sala ngo. Sila ko komsa ni kamoti na suka. Nga la linga ki yo. O bane ko sila ba délivrance. O sila ba miracle. Ba bazo bota. Bikamo zo salama. Le berger akomi ko na mayele. Le nga na ko makambo ko tele melango o limité. Le nga na ko solution. Suki yo so sote ko zwango. Musala za mane nini bo. Pasteur na ndenge ni ba le ko na mayele. Moi na ka église akoma so ba miracle. Na to le ga ba bêtise ote. C'est ça. Merci beaucoup. Merci ingénieur Manix Matumbu imbattable pour na musala kitoko. Et merci beaucoup. Tu kolanda ba comportement ya maman pasteur. Ah, bandeko. Attends quelques secondes. Attends quelques minutes. Beaucoup quitter ko comprendre que groupe cinéma fidèle du move. Pe pour na ko pesa bino éducation, bo pesa biso confiance. Tu bi ke ba l'équipe biso bien sûr. Tu bi ke ba banda liboso na biso bien sûr. Mais biso toye juste ka ko pesa bino ka conseil. Tu es ka juste ko lakisa bino comment est-ce que tu ko bika, ko vivre. Merci beaucoup et je bénis tous les hommes de Dieu. Je bénis tous les enfants de Dieu. Au bazar qui exemple bazar ba exemplaire lokola berger. A céder quitter. Yaya ko céder tende onangai. Ko céder te na ba accusation. Ko céder te na ba attaque mon frère, je te dis. Zamba opambolo. C'est un exemple lokola berger. A céder quitter.
aboma berger nakozwela mbango nini nakoyebise na nini nakochange nga condition te naza mishwa te